t'as pas mettre la mosquée. Pourquoi c'est un ami ou bien c'est un ami? Puis on va mettre la mosquée. A confusé ça. Nani papa? Mon chef, papa dit que ça. Pourquoi tu as fait pour la mapuna? Hein? Pourquoi faire? Ami bango yo bakini la gauche la droite. La mosquée. Prends le côté. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'ère fidèle internaute à Tindika Télévision. Merci Nabino Banderonion sur 8 ans. Depuis Libakou ya koyamba basa on a biso comme d'habitude des six commissaires aux information à Tindika Télévision chaîne oyo soko landiango aux autres analyse na temps réel vraiment des commissaires toujours koloba. Merci na bakolo chaîne komba papi kena rifin qui sombe na bosante mama Jenda ya Kambe futur député en 2023 mon Charles Mbongo contre Mbongo agence assure Bambo Tesike Joamio mon vieux Charles Mbongo contre Mbongo. Mon vieux Luka Lucas Jésus na kati Londres Mbongo tepesi que je mon vieux. Bande ko balandi tozalina mona manyanga na plateau na biso ya Tindika toko solo la toko beta masolo nde to mesa to ko solo sur makambo tali mboka tozalina awa na kopesa mbote mwana mboka. Mbote mwana mboka mama journaliste Sephora lisusu toza awa pona kotindika ba communication pe ba analyse ambote pa ya bino nyonso bozuli baku ya komona mokola lelo lokola ngai Nzambe abatela bino mwana mboka tomoni avion interdit ba interdire avion encore pour que et atterrir à Wate na kati ya sol congolais et tant que mwana mboka de père et de mère au kolobani par rapport à la situation wana ya avion parce que tout le monde va avion payer belé tout le monde qui a ba chinois tout le monde ba avion belé kiti a mais tout le monde moko basili ko boela on kita awa réaction non ezalini. Merci mwana mboka mama Sephora pona mutuna wana izo sala penza ma kasi na misu to na matoyi ya ba congolais koyoka ke avion na biso ya munene o na kati tozana ba drone na kati tozana bibundele o esengeli mboka na biso poto salela mais bango batia biso na embargo ba eko kosa biso na délégation na bango yaki awa balobi RDC za na embargo te kaka bamboka oyo koteke la RDC minduki bangonde bakende ba identifier yango mais siko tomoni biso tozui minduki na Turquie tosombi minduki na Turquie ministre de défense akendaki kuna mais batia yango na kati ya avion ezoya déjà France
alerter qui est ce qui nani muta signaler qui bango parce qu'il y a des infiltrés. Hein, il y a des infiltrés en Boka na cabinet présidentiel, il y a des infiltrés. Communication et l'élite, France alertée, États-Unis alertés, Macron na John Biden ba ko pesa ka mitindo pa aviona et comme na Congo te et zonga ba orienté ici ka fo ki ndiko atterrir wana Macron mutazo benga wana pilote azolo en tout cas ngana ko kende susu te bisika na RDC ngai naza susu na makokite fo na zonga mais pour la nini au RDC bazana makokite ba pesa bango minduki parce que ezana embargo nde bakende ki avion wana eke kokwea na aéroport militaire kuna na France. Macron lobby RDC eza mboka moko munene ya francophonie. Alors esengeli total la malamu beloko nyonso zokota na kati ya RDC. Bazui avion na biso donc eza na mabele ya France, batu bakangi biso avion na biso o eza na ba drone, eza na ba avion de chasse, eza na ba blindé, eza na ba makambo bele kuna na kati o RDC fo asalela. Ndenge tozwaki mo renfort na Russie, tozwaki mo renfort na biso. Russie kutu atekeli biso te, mais afuti nyongo o Mobutu alingaki asomba minduki na tan kala. Mais Mobutu amikendela na ye, Russie apesaka minduki na biso te, nde minduki ba avion tozui, eza nyongo na Russie afutaki. Mais si ko lokta to moni délégation, to sepeli, donc to zakabso na embargo te, ah, to ke somba. Oya ka boye bakangi biso avion. Pona nini et puis esuki te mama journaliste fora ndenge bazo bunda kuna ba avion na biso to zwaki ba Russie e betaki kaka mukolo moko le 8 novembre ba pekisi yango tambola sute banda ba rebelle ba lobaka ka biso awa bazo bomba biso na ba bombardement na ba civil ba pekisi yango ekende ko bombarder sute yango yo kaka susi bombarder et bandali 8 kaka ekote na musala ba blende comme ba char de combat nde pasi toza nango donc toza ka lokola bana mike bani atela ka biso batinda ka biso yango population et sepelite lobi 48 terres to pesa na France atinde la biso avion na biso sinote ambassadeur la France fois kende to bengana ye bintu ke ita to bengana ye ambassadeur Union européenne to bengana na ya États-Unis to bakende na bango parce que bazana tina moko vana na Congo te c'est en complicité to bala pour so aider makasi biloko ndenge nezo monisa vraiment que non baza penza pona RDCT baza mona plan ya mabe ba M23 ba ozo bibundele nyos ezo uta Rwanda mutakenda kuna te atinda délégation te batinda délégation te ba vérifier ce qui bibundele wana ezo uta wapi eza ndenge ni eza sorte nini kaka biso ba tutoza agresser biso nde faut ba contrôler. Mais il y a le baki envoyé wana le baki que non et ça n'est pas groupe armé to pekisaki bazana embargo ceux qui ba groupe armé ba bazana embargo mais ça na mboka moko ezo pesa minduki pa ya ba groupe armé mais faut pas kene na mboka wana ba tie ba minduki nini bozo pesa ba groupe armé mais ba kenda ka Rwanda te bango ba yeka na RDC bazana posa te RDC zo minduki RDC azamboka moko ya makasi azana tozala makoki ya kobenga na bango mais ba ye côté la biso lokola mikolo kutu makamba balinga basala ba sali ba toi conseil de sécurité bazui batu batindi kuna na este bazana ba machine oye brouwa ya kaminduki bako bimisa ba batu nyonso babimisa minduki na bango basalango soki identification o munduki ya mabe bazui yango bake brouwa yango ba pesi oyo bango bakopesa yo oyo biko beta te yo beta katata esili ba yebi ke ba rebelle bazana minduki ya makasi ale bako bando kabola batu minduki oyo ya léger donc mikolo yo nde idée za wana bakende kosala désarmement ataba oba mai ataba FARDC fo mutuna mutu akenda minduki ne tozana o bakokenda ba dépôt nyonso o FARDC bomela minduki ba identifier yango bazo minduki nyonso bakenda ko broyer yango na Kivu na Bukavu ale ba pesi biso siko conseil de sécurité pesi biso minduki o bino bozwa oyo omone mbeseka bazo mema biso pona ka ba M23 bazo mboka na biso to kondima yango te population ko telema ya mbaloyo. Donc on est mangoté maman journaliste. Tomoni papa Mbosso pe tomoni a télémillion a BTCT a boyi ma betali négociation na ba M23 tina temps o azali toujours côté télémila pe ko boyi on lobi ni mon. Oui, azana raison. Papa Mbosso azana raison. Amona ka musika papa Mbosso. Ayebi déjà que net aux aboy. Ce qui kaka toke so na ba négociation dialogue.
tokozwa suba M23 tokoti bango na armée tokoti bango na gouvernement bakoti na ANR biloko wana yango ezosala ke mboka Congo ezala faible pe mboka Congo etekama tozokoka kusu ko arranger mboka na biso te omona armée ya Rwanda bezofuta na mbongo ya Congo nani ozotinda mbongo ya Congo ba Rwandais baza na gouvernement ba ebele ba RCD bakota na gouvernement bato akunda batware bakota na gouvernement bato M23 mususu ti lelo baza na gouvernement baza ba ministre baza ba na kati ya armée bazali biloko wana bango bazosala te pona bonheur ya Congo bazo mbongo nyonso kotinda na Rwanda nde ba police bazofuta melele ba militaire biso awa nzala biso awa pasi yango papa Mboso aza penza sage amoni déjà na musika parce que ba contrat M23 a sala na gouvernement na 2013 ba lobi que chaque fois M23 soko alingi na ye akozwa ka bato na ye ba kokota na gouvernement ya RDC ndi yango wana papa mokonzi Félix Tshisekedi aboyi biloko wana na tour na ye bayaka ko vandela ye une année tango ka ba jouer élection ba M23 papa mokonzi aboyi alobi na kosalela yango te je ne peux pas trahir le Congo nde bake ko bimisele bitumba kuna mais baloba yango déjà depuis 2013 que le gouvernement s'engage ya koluka kimia na kati ya sous-région pe eluka développement économique ya sous-région na nzela ya kokota na kati ya EAC wana na tokoti te déjà eza na contrat na bango na contrat na article na bango ya ba contrat wana article numéro 5 article 5 contrat M23 na gouvernement ba lobby que gouvernement na biso eza na makoki eza na donc faut eza na makoki ya ko tia kimia je m'engage le gouvernement s'engage ya ko tia kimia na sous-région et puis gouvernement ko sala tout pona mboka na biso ekota na EAC après tant ba kota na EAC EAC wana ko sala donc ko sala nani moko ya sécuritaire hein organisme moko sécuritaire et ko tia sécuritaire na kati ya est bango wana nde bakoyeba ko faire vivre ba corps oyo M23 asala na gouvernement donc biloko yango déjà tozokende kuna na oni mikolo babimisi makambo na bango ya rééquilibrage démographique des pays de Grand Lac donc to kabela Rwanda ndamba mabele oni akomi na oni bakomi ko traiter situation wana ko kabela ndamba mabele pe na kata ba contrat article 4 ya contrat wana et lobby que il faut Rwanda azwa ndamba mabele na même kutu la constitution ezali ba Nord Kivu Sud Kivu Tanganyika eke na compte ya Rwanda bilo kwa ne kosala mate ndiba sikoto kende suna kati ya dialogue to solo na batu wana po ba yele biso susu oh tala ba contrat na biso yango bozo kosala te ale to sala po ya longo ba bimisi bitumba pona non respect ya contrat ya 2013 yango ba bimisi bitumba auto zalango ke mutu ya président Fachi Beton est comme exposé a comme élément gênant moye ba ko kisa plan na bango ya balkanisation ezate nde yangwana ba bimisi le bitumba mais nazo baté fayulu mutu nezo sala bien te oh ce qui banda mokonza mboka ye désordre des ana est désordre trouble déstabilisation mais fayulu ayebi bien que ba traité ezali ye makamba traité la Genève kuna ce qui est azalaka président né déjà le pays serait déjà dans les mains des Européens mais pona mokonza mboka Fachi Beton biloko na yo sala maté yango président Mboso ayebi déjà musika ta déjà musika ba contrat bité ekosuka wana ataku to bakeo ba contrat ba dialogue na bango ekosimba te pour assemblée nationale déjà kati makambo ya to moni plusieurs président Basili Koya to baye awa na kati ya mboka la biso pona ko mona tata eko Félix Tshisekedi oui. Question to pe motune ezali raison ya boye ina bango ezali nini yango wana kaka raison na bango yango wana kaka ma ba journaliste Sephora bazo ya pona nini tangu siko biso tozo meka kosala makamana biso wana bakomi koya to kenda na Nairobi dialogue bayoka na nini cesser le feu immédiat allez retrait ya ba M23 na ba position bango bazali allez installation ya force régionale biloko misatu est-ce que cesser le feu M23 asale lango rien ba mebiso na Luanda puna bayoka nini oh non cesser le feu immédiat allez sortir na ba position nyonso bazo occuper M23 bobima allez bakotia ma fait des routes moko boye pona koyeba ko bimisaka bango ndambu après ba réfugié ba déplacer nyonso bazonga basalela yango rien dialogue siko toko kende et kozala siko ya nini des dialogues déjà basalela yango te ba boyi na bango yango to kende su dialogue yango président obazoya ba Uhuru Kenyatta ce qui wazala ki ancien président ya Kenya oyebete ka makambo bakangana na Nairobi basalela yango te o to kende Lorenzo yemu kwa ye falo ya kolobana no keno en tout cas M23 landa kaka auto kanga bokende ko contraindre M23
mais bosia ko luka mokonzi mboka président Fachi Beto ou alongone na makamba diplomatie à côté na makamba guerre allez ba comme ko yako luka ye or biloko wana nde eza plan papa dialogue révérend azwaki déjà révélation 3 présidents oh to kangana na bango mboka baza na plan bapesi bango plan ba éliminer mokonzi mboka pe moko kaka ya Afrique de l'Est wana azana kati ya plan wana ya wana tango tozomona biloko nyonso wana koyaya ya bato wana tozomona pinza ke non bazona na plan ya bien te yango tolobaki mokonzi mboka kuta voyage akasu te one bazobongisa dialogue na bango na le 21 na Nairobi akende na yete atinda ba délégation ta zala lokola Poutine kobi masute parce que monde occidental wana ezala kanda contre mokonzi mboka kobi mano sute mokonzi mboka bakoya kobeta avion pamba lokola Biarimana ba beta na président Biarimana ba beta na président ya nani Burundi azalaki ne kutu pe utu ba boma bango na même avion kuna bango po ezala monter ne yango ba ekote sikoyo tuchi na kati ya banda Rwanda zwa tuchi pasi na pasi malheur ya Congo yango na dialogue wana Assemblée nationale déjà télémé yango siko bozo mema biso kana dialogue 3 présidents na oya CEDEAO Guinée-Bissau ako kamba CEDEAO kuna bamboka ya Afrique de l'Ouest a comité Afrique centrale ko yako kota makambo ya musala nini ce sont des manœuvres diaboliques bazoya pour la bonheur à Congo te bangono sala batinda mi la communauté internationale ba ko sala ba dialogue biso or que Abiyarimana kufaki kaka na période ba dialogue Mobutu yako kufa kaka na ba utenika na période ba dialogue Mobutu akima même ba président mususu wana ya mboka Afrique kaka ba kufa kaka na ba période ba dialogue ba ko yele ba dialogue kana kati ya dialogue so ba ko bomela na kati ya avion te ba ko lukere ka coup d'état même la temps Laurent Désiré Kabila kufa Angola mutapesa kinzela mikolo tozoyo kake na nzela Angola ba militaire bazokota bakota tina bandundu hein ça c'est quoi mais gouverneur moko ya kota malange wana nde azolo bake non ngana monaki batu wana ceux qui administrateur du territoire na bango kota malange wana ngana monaki bango balobi ke gouvernement ya Angola yebite biso to kote na biso kaka ya fraude bana ba militaire wana bazongisa ki bango mais nani ayebi soki bazongaki bazokota na nzela Angola bakota kubundisa bandundu bakota na Kisasa nyonso wana tolo bate dialogue ya musala nini boyebisaka ba M23 babima na mboka bato biso to kote na Rwanda te to kote na Uganda te to kote na mboka bato te to na mboka na biso to bundisa banguna minduki boso te oh boye bosala te bokende koyokana toyokana nini makambo oyo ya balkanisation esika nde balinga bakomisa bato to boyi na biso to ko dialoguer na biso te le gouvernement est catégorique mboso pe azalaki catégorique tango yambaki urutu Kenyatta wana azali catégorique motu nezali lolenge ba militaire na biso bazali ko se comporter na terrain kuna na ngambu ya esika guerre ezali place Bitumba ezali maloba na ngambu na yo par rapport ya comportement na bonne bazali ko agir peto yo ki pe bakangi susu ba rebelle mususu réaction en tant que yo mona mboka ezani bakangi ba rebelle Bitumba position FARDC ezanango bien FARDC moral ezanango bien kaka mikolo babenga le ma biloko kolia kaka ikomi freiner ma ba mai ezokende kusupenza te na front wana ezama kamba ko bomba te sika ba konje ba koyoka ngai batinda mai na front batinda biloko kolia na front batubalia na bango babunda bazosala mosala bien en tout cas Bitumba ya ndenge lekaki lobi le 14 ezalaki nango penza Bitumba eleka na 2 fronts na Rutshuru Bitumba ezalaki na côté pe ya Nyiragongo Bitumba ezalaki na côté Rutshuru kuna ne biso de FARDC toke ko attaquer position ya M23 mais na côté Nyiragongo bangonde ba M23 ba ye ko attaquer position ya FARDC na côté ya Nyiragongo territoire ya Nyiragongo ba ye ko bundisa biso na côté ya Kibumba pour la 4e fois samedi passé quand on peut ce qui m'a ba information ce qui les 12 comme ça ba ye ko côté la bango na Kibumba FARDC ba avertir la population mbala moko ba renvoyer ba bengani ba M23 wana moko la samedi FARDC azui Kibumba vraiment ba bengani bango te ba tie bango en débandade na parc de Virunga ba Monisco motakotsa ki bango Monisco aso kotsa ba M23 na mutuka bazo yati bazo ko déposer bango côté Kibumba wana nde ba bandi Bitumba lokola ba yebi penza parc Virunga te ba bungi ba panza bango ba ramasa bango lokola ba soso yango monaki bango bazo kanga ba tie bango lokola mi piku ba FARDC bazo tala bango mi piku mais koka mwa dimanche sikoyo na semaine kako dimanche oyo eleki dimanche kaka oyo samedi ba bengani bango
soki renfort wana wuti su wapi kaya mukolo moko butu moko landi kaka dimanche na pokwa renfort muso ya M23 lundi le 14 bitumba ebandi nango susu kaka kote Kibumba mais ba wuti wapi oto panzaki baza banani mais osiko ba wuti su wapi donc ba bandi su bitumba kote ya Kibumba wana na bamboka ya ba Mwano bamboka ya ba Gasiri ba Neu donc bitumba ezalaki kote ya Kibumba wana po Kibumba wana ezalaka groupement alors bitumba lokona ezalaki makasi me FARDC pe a le bitozawa na bitumba ya le 14 FARDC le bitozawa moye ba M23 bazo place ya batu ya FARDC ezalaki te mais soto ke na ngamba Ruchuru kuna na Kalengera ezanango mboka moko boye mais na ngerenge na kati ya Kalengera kuna ba FARDC ba kepo ba bundisa ba M23 mais jusqu'à lobi pe le 14 bitumba ezaleka kama ba FARDC ba boto la mboka wana ezalaki na noté jusqu'au soir bitumba ezalaki kaka bilan kuto pesa mina noté bakufi bakimi donc ne bitumba ezalaki côté wana makambo zo le ka bien mais esukite ba Rwandais ba bombarder batindi 4 bombes na mboka na biso e uti Rwanda e ko kota na mboka na biso e uti penza Rubavu 4 bombes 4 bombes e uti Rubavu kuna na kata Rwanda na mboka ya Giko e yeko kwe na mboka na biso na Ruibirange mboka moko na kaka kuna na Niragongo wana sinon ba beti ba bombo wana pona nini bango babande ko viser ngomba moko boye eza kuna na kati ya Niragongo ngomba moko boye ba FARDC batia base stratégique na bango siko bango tango batala kote kuna bazana base stratégique ale to beta ngomba na babenga kango Nyundo no ngomba ba visa ki po ba bombarder kuna na Niragongo eza Nyundo kuna neza base stratégique ya FARDC à partir ya kuna na Rwanda ne ba visa yango siko keso batu bazo mituna ba monela ki yango ndenge nini nzoka MONUSCO akomi na ba drone nani M23 groupe armé terroriste akomi na ba drone mais ça c'est impossible akomi na ba drone ils ont surveillé petit côté ba FARDC pe azotala oh drone mona kala musika tozo kamwa RDC azala ba avion te ba avion na e tambola soute kala mingi te avion ya ba MONUSCO kuyek bulumbu na yemona leke yemuta zoko pesa ka information siko ba pesi ba drone pa ya ba M23 nde bango ba pesi renseignement na Rwanda a fixé bombe mais est raté nango ezo nango pe Nyundo te eke na ngomba Nyundo te eke kokoye nango na mboka ya mboka mususu babengi yango wa bekuto mboka ngo ba mboka ngo ya kuna lokola tozala ka pende ba mboka ngo te Ruibirange beti na Rubirange nde bilan nanu epesamite mais matanga nde ezakuna mwa quelque bat isika bombe koyaka bat bazanga ko kufate donc passe wana kato zarango MONUSCO zulu ko la biso makambo moko ya mabe Rubirange ezala kati ya plaire mboka wana bandako panzani ba dégâts matériels donc eza penza passe mais na mboka pe ya Tongo kaka na kati ya Niragongo bitumba pe ezala ki me ba FARDC balendi ba boy ko pesa ko céder pa ya ba M23 donc FARDC azotambola ne vraiment en succès et singozali mais ba teme la ba position na bango parce que bazo zela nanu ba pesa bango ordre ba avion ekota musala ministre ya défense azalaki na conseil des ministres mo conseil pour tourner yo makamba guerre za ndengeni ministre de défense alobi non mikolo tozo préparer une attaque d'envergure hein donc tozo préparer penza asso moko d'envergure pour na to longola ba dakala wana so d'envergure na bongisa ka ministre de défense azal o titulaire azal ki absent mais oh ya landier yemu tazo sa réponse kala mingete tozo bongisa asso d'envergure et en tout cas ministre de défense kala wana bozo sala le côté banda bo bombarder les 8 wana bozo yoka na bino communauté internationale ayebisi bino ke avion matasute ale bino pe bo matisu avion te donc bino pe bozo ndibela bino balkanisation salama hein mais ce que bozo linga bon mais faut dire aux gens mais yango vraiment tozo yeba te gouvernement il y a des traîtres aussi là-bas lobina yoka ki nani ministre affaires étrangères azolo banini oh bino bozo linga kotambola ko sala ba marche wana ngana zo souhaiter bo sala ba marche te ko pesa nzela pa banguna bakota nini marche nde manifestation eza droit to mona ke na gouvernement makamuso yoko tambola kama lembe trop to mona makamuso yole kana front ezo za la BNT
lelo mboka tozwi o balokaka butu moko lobi baye ko récupérer sous ni ne sala makuna ba vie beta ka souté tozo ka communauté internationale bien comment alors tozolo ba pa ya papa Lutundula tika ko pekisa biso na marche 48 heures soki koki ba ambassade wana nyonso toko kende toko tambula pe ba kolongwa ba ko kende bazo na mboka na bango parce que baza wana pour la Congo te toko marcher papa Lutundula ko pekisa biso te po benga ma complicité tika to marcher mungona ko kota wapi tambo biso to marcher Rwanda ko kota wapi akokota te to marché na biso ba Congolais de père et mère ba marché pour na ko réclamer ba avion na biso eya avion na biso ezala ba minduki eya po bolobaki biso to na embargo te bo komi ko lokela biso bo les armées biso pour na bozo mboka na biso bien sonité non ce n'est pas normal. Merci mon amboka vraiment to komi ko na suka émission to le vraiment betali UDPS to moni destitué par UDPS ou Akwenda Augustin Kabuya prévient. Je ne sais pas s'il s'agit d'un problème d'âge ou de santé mentale. Le monsieur Akwenda a ouvert une brèche. Il ne sera même pas en mesure de l'enfermer. Vraiment. Réaction. Il a ouvert une brèche qui ne sera même pas fermée. Donc, ami fongoli nzela oyemo kwa kokokangate. Donc, a fongoli problème. A luki makambo oyemo kwa kokopesa ngo solution te. Problème moko na IDPS to tambola ki mo mbidinga ezala ki me mo ki me kota ki na katikati. C'est que moi samedi passé to ebite na ndenge nini makanisa ngo yaki il paraît papa wa kwenda wa kokambaka CDP. Convention démocrate du parti o etala kama kamba discipline ya parti soki muta kosala ka mbidinga yende akosangisa bango bavandi batali likambango mutu wana kozo ba sanction soki pe kolonga la parti soka sali penza makamba mabelo kola kabundi kaka wana oyo CDP kaka wana oyo commission kaka wana mutu elongola kabundi wana donc baza penama autonomie na bango baza ma autorité na bango. Alors, bazwa ki rapport yoka pona moi ba makambo belé par secrétaire général Kabuya, incompétence, azoko ko sangisa parti te, ezana désordre makasi, to makambo belé ba rapport mususu ezoko matin na bureau ya bango ya CDP. Nde mba papa wokwenda mutako kambaka CDP wana alobika en tout cas na destitué na longoli na ki secrétaire général papa Kabuya. Kabuya yoki nouvelle wana alobi jamais. Mais nazo bate papo ki mukolo izosala ye ou bien peut-être mon tout est troublé. Bah ma parole mi balé papa secrétaire général Kabuya Mutalobi. Mais je ne sais pas comprendre ça nazo ko ko digérer ngote ki mukolo kaka ou bien peut-être mon tout est troublé. Mais ye afongoli eloko moko wa ko kangate. Afongoli likambo moko wa ko pesa ngo solution te. Alors to kotala nde mbidinga wana otozoboya na tan otozali ba pesi ba ambassadeur nyonso wana ba mboka nyonso na ekangi avion na biso bazana kata complet ko balikalize mboka to pesa bango carte rouge tango to zela IDPS ba pesa biso ordre ya marche chaque parti ba kozwa ordre ya marche nena tango mbutu ekota na kata IDPS siko marche tango koya mutako bengisa marche na wakwenda to secrétaire général o bazolongola donc ozo mona ke biloko wana papa okwenda tika monane ça c'est créer des problèmes des troubles na kata parti donc dozoga na marche on ne saura pas même ko sala marche zoka IDPS yende nkolo marche donc il va kakuto te makama marche ezala ka souté ate ba beti IDPS ako marche te ate ba nyoko le ba fingi na bango ako marche te eloko zo tambola te na kata mboka to tika na ka bongo mama meme non c'est là ba kolonzela bolemba IDPS ka ba kolonzela moi likamboka to kote na marche to manifester pacifiquement. Mais to koma ko comprendre te makambo ndenge lekelaka c'est pourquoi tant o yango na te ya kotia mbidinga na kata parti to zela nanu to traiter nanu makambo oyo ya ba guerre to bundela nanu mboka to tika na makambo na mokoza mboka lobaki na discours na abandonnons nani ba opinion na biso politique ba divergence politique wana to tika ngonani to lukana mboka po mboka linge kende olingoza la président lobby bundela mabele wana yango siko biso na kata parti présidentiel. Faut il l'axe exemple que si koyo nde photo telema parce que mutu ya président est menacé ba ndoto ba révélation ba passer ba zozwa et nous les pestes telema kaka bongo to vandi kaka bongo on ne dit rien et tozoye ba ke bato baza simawana ba communauté internationale parce que azo gêner plan na bango ko kisamate biso to vandi kaka do talaka papa na biso kaka bongo to kende ka lo sambo te à part le sambo oui faut ezala mais il faut ba la pe manifester. Manifestation et ça la kamakambo belé et traiter kamakambo belé parce que la solution est belé alors botika na babiloko na papa okwenda tika na makambo etambala na ndengwa nous avons besoin de marche donc c'est la papa Kabuya abengisa biso na marche kaka mikolo ye mutu akozala devant parce que yende
aza na parti présidentiel secrétaire général ya parti présidentiel moto akozwa le devant pe ba parti nyonso union sacrée bakolanda alors tozala ngo posa pe tozala posa te secrétaire général moko vanda na ye kaka esili avanda ne kaka ça ce n'est pas aussi aider le président de la République il faut peut-être luka to bundela population ezali to marché nale linga boma mkonza mboka papa de révérend Dalo biloko wana non yo osambeli na yo mais biso toke na marche c'est ça to bunda pona mkonza mboka marchons alors tout tika na biloko wana elinga sala mabambutu mutu wana ibes to linga wana note continuer na soki incompétence to continuer na ta otozali to supporter nano to ke nano ti mabele to bundili mboka kimi ekoti bango to kota makamba ba parti. Merci vraiment bandeko banali to komi na suka émission na biso merci na bandeko nyonso ozwa ki to en Kolanda mais mwana mboka to luka to za numéro na yo pour que to kabana. Oui, numéro nanga eza nango très facile pour bandeko pe belé bazo benga kanga ko tuna kanga bituna pe ko tindla kanga ba information bisika bazali mwa manyanga tala makambo zo le katala ba secret belé nazo ka pe na nzela na bino alors nzamba pambola bimi ko le ka pe ba mususu bazala posa basunga mwana manyanga financièrement tala to dépenser information pour kozwa ngona benga batu baza kuna sur terrain et le ka pe moi quelque chose esika yo zali ozapela mbongo bele sunga pe mwana manyanga numéro yango da otindela yo po kaka ndenge oyoki déjà mbelanga mwana manyanga ozo déjà décision que non mwana manyanga funa tindela na moi 100 po esunga pe po liboko epesa pe kele la kanango te numéro nanga plus 243 951 67 35 plus 243 951 67 35. Merci vraiment bandeko nyonso merci na Marc Zaya Dazaki na sima caméra pe na réalisation. Merci de partager pour que l'émission vraiment tout le monde a une Koya. Bye bye.